Ya solo bandeko ya solo te tata Kimbangu Jantungunwa oyo andimaki 30 ans de prison po ete alingaki Congo etele bandenge tata atindaki ye mais nzoka te na ntango ayaki na kati na Congo Dantotila aye kokutana na makambo mosusu aye kokutana na baoyo aye bakomi soki kotelemisela ye libaya ya solo mama kipa mvita ndona ayaki liboso na ye mama kipa mvita ndona oyo batumbaki ye na mobimba epai ya bamissionnaire bafrère jésuite po ete balobaki ete bayaki mosala po ete balibere bacongolais batika biso na kati na esclavagisme à la fin de compte bato wana mama kipa mvita alobi na bandeko na ye alobi te toyokela bato oyo te bato oyo baye baza bata soloka soki tondimi kokohabite na bango soki tondimi kovandisa bango na mabele ya biso na Congo Dantotila na royaume Congo tokonyokoma alobaki yango bandeko maloba nyonso oyo papa Kimbangu Dantunguna alobaki na kati na prophétie na ye ya 1921 oyo nyonso alobaki toakomona yango lelo mais biso baoyo ya ye biso baoyo bana na ye bana ya tata Kimbangu Dantunguna toboyi koyokela ye tolobi te toyi toadopte baparent mosusu baoyo misusu ya mindele biso tolingi te biso toa bayindo mais tolobi topréféré kozala na koyoka kolandela oyo bapaya bayela biso bamosusu batro baargument nyonso oyo linga se justifier mais mpo na bango te mpo na kosambela il faut kosambela ndenge bayelaki biso ngo na bato ndenge mindele bayelaki biso po bango bayebaki nzambe liboso mindele selon beaucoup entre nous babike mindele bato bayelaki biso nzambe biso toyebaki nzambe te bakoko na biso bayebaki nzambe te mais nazongelaka bino rappel souvenez-vous qu'il y a plus de 300 000 ans oyo ke 300 000 années oyo ke moto moyindo ayaki na mokili mundele azalaki te moto moyindo asalaki nyonso moto moyindo ayebaki nzambe moto moyindo akelaki nyonso bango lelo bazalaki na lelo baye kobotama bazalaki badescenda baange dessus bayaki na mobulu ntina bamboka na biso kotya mobulu mais à la fin de compte bayebaki ke te isito luka libiki na bato wana bayaki epai na biso baye koaprendre nyonso na kotanga na kokoma baaprenaki yango epai na biso na science na makambo tu baaprenaki yango epai na biso bamonaki ndenge na kati ya bankoko na biso bazalaki organise nyonso bamonaki yango en live ezalaki te ke baye kolakisa bino bayelili mosusu oyo totielaka bino ke non baye kokuta nyonso ekoka mais bato wana comme bazalaki na mayele ya mabe basalaki nyonso badevie biso na kati na mituba balobake bango nde bato baye kolakisa biso nyonso na lelo biso tokoma kondimela bango ke bango grâce na bango nde tokomi bato basivilise mais tandis que te tozalaki basivilise avant bango histoire toloba même kamwa moke la France que vous voyez là la France bayebeki kosokola te bayebeki kosokola te bayebeki wese te babeleki bisumbelaka na kati ya bandako babwaka na libanda bazwi babwaki donc c'est dire que mboka ekomaki solo yango bakoka ke bafrançais baza premier na côté ya parfum
po ete yango nde basouhaite ki babanda kosalaka po ete solelekaki mingi babandi kotiakaka baparfum asokoli na ye te akosokola te. Biso tolakisa bango kosokola, biso tolakisa bango kolata, mais tala ndenge babanda la histoire avec bango balakisaki biso nyonso. Yango tosenga na bino, dites à vos enfants, expliquez à vos enfants qui ils sont. Tolobela bana na biso baza banani na kati na bobunya koyeba te toza banani ezosala kama ke bato misusu baza komata likolo na biso kodomine biso po ete biso moko toyebi te toza banani. Tozondimela bango so baimpose biso baprincipe na bango tondimile oya biso tozokoka koimpose bango te. Omokili esambo na baprincipe, principe ya moto na principe ya nyama ekokani te. Biso tondimi sikoyo baprincipe oyo banani oyo bakobengaka bareptilien bakreye baprincipe na bango baimpose biso yango. Nous sommes d'accord, tondima po te bango baza ba plus fort, mais baza ba plus fort koleka biso te. Topesa bino bahistoire ebele tolakisa bino yango ndenge nini bankoko na biso bazalaki fort e ndenge nini bafaiblissaki bango basalaki mosala wana na lelo tokovivre yango. Mais tokovivre yango ndenge nini po ete kala bango moko bayaki wana bikoti na bango oyo baflama banani bayaki na bafizi banini tout ça bapanzaki banyokolaki bankoko na biso, mais bakokaki koresiste te bakimaki. Mais lelo bakokima bakima batika bandeko na biso moko baindo, ndeko na yo moindo akomi kozwa mbeli na place ke mondele akata ndeko na yo akata yo loboko te. Bandeko na biso moko bakomi kokata bandeko na biso maboko, bakomi kopinir bandeko na biso moko, bakomi koempêche bandeko balia, bakomi koempêche bandeko bavivre bien. Biso na biso tokobomana basimetiere etondi, basimetiere etondi mboka tozobomana biso na biso. Ye azopesaka bainstructeur mosika boma bango pimela bango courant boma bango na nzala banyokoma. Comment bato yango ozotimba to moto apesa yo ordre aza na 8000 km na 12000 km mais azopesa ordre ozosala yango ozokoexécute yango mieke kutu oyo baflama bakoko oyo ya bango mindele bayaki. Donc tina topesaka batema te wana moko na biso miyebaka ntango tobengaka ke bobiso tozala conscient de voir ce qui nous arrive, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous souffrons. C'est cette conscience-là biso tosengaka na bino bandeko, tosenga na bino boyebi conscience eza lié na spiritualité. Conscience à l'intérieur, conscience na yo moko eza lié na spiritualité na yo. Mais qu'est-ce qui dit aujourd'hui que tozangi conscience? Tozangi conscience parce que tozangi spiritualité ya solo. Towana kati na spiritualité na biso te. Tozana kati ba principe ya nzambe te ndenge asalela mokili. Tozo copier. On copie tout. Tozo copier oyo bayeli biso. O mindele bazo lakisa biso ke boko landa boye, bo salaka boye, bo respectaka boye. Mais oyo bankoko na biso to boye ko landa. Oya nzamba zo tinda oya pesa ke bankoko na biso to lingi ko yoka ngote ko mwa kuta bankoko nzamba pesa ke bango ba principe ba lakiste ba tambusa ke mokindi ba principe biso to boy te to lokan to ye banana na mukanda ba komaki ba principe ba ko ngo nzamba o exacte ate to luka ba loi o universel oyo mundela yela ke biso ale to luka la démocratie ale to luka ba corps ba saraki na Genève ale to luka nini tout ça. To comment se référer na oya bango ba yela ki biso nzoka te na kati wana ba vis caché eza ebele oyo ko ese biso ba piège. Voilà mes chers amis balance mikolo Congo aujourd'hui tous à pauvre en esprit parce que tu as adopté spiritualité à Batimisusu, tu as adopté culture à Batimisusu. Culture à Batimisusu, on a bâti un piège. Imagine, vous pensez que lelo, maman a sala kabakwanga na ye. À la kisi, à l'ingo apprendre mundela ba sala bakwanga. Et c'est ba sala kwanga lokola maman ba neko sala bakwanga. Po maman wana a bi ndenge nini anika ka mundela kwa onika ngo mingite. Exemple banal, José Bino.
C'est trop, c'est très compliqué. Mais maman, on a mis ça dans la Konganaï, à cause de l'ending sengedi. Mode d'emploi. Est-ce que mode d'emploi au politique, mode d'emploi au religieux, la religion, est-ce que tout ça la Kango? Est-ce que va pesa biso ndenge singa tout ça les lango? Non, non. Ça que bazan intérêt. Bazan intérêt à bango, non, non, ça va comme une faute. Mais tu vas le verra bango, c'est la démocratie. C'est la liberté d'expression. C'est la démocratie. Vous êtes libre, vous êtes souverain, mais vous n'êtes pas souverain. Bachebino bakal. Bachebino bakal. Tu as souveraineté. Quelque part, bazan dicté biso. C'est là où tu as le problème. Ceux qui ont et non, non, ils sont dans l'opposition. Non, tolinga kabino nde. Tolinga kabino tolinga na biso nyoso. Ceux qui ont biso nyoso tokotonga Congo. Mais ceux qui ont te tozo yinana, tozo facilité ba détruire Congo. N'est-ce pas? Vous avez bien compris. Ceux qui ont commis conscient, chacun de nous a commis conscient. Alors que te poto tonga Congo et sengeli lisanga et sengeli bomoko mais bango a lutté pour détruire Congo et sengeli diviser bango toko ça va divergence oya kena A oya kena B oya dépend la religion boy oya dépend la religion boy toko tik na division na kati bango bazo régner na kati ba régner plus de 500 années. Plus de 500 années bazo régner liboso la biso bazo dominer en fait. Bazo dominer parce que biso doit comprendre na noter langage na bango ba yela ki biso na sima mikanda na bango e santo ba bomba kosa ba bomba ke nini na kati ba secret za nini to yebite to la non aveuglement non nga za chrétien ate nga za musulman te nga ko na bibite nga za pentecôtiste nga ko na bibite za protestant oh protestant mo utela wa o protestant qui na contre na o yebite na la protestant qui pose la protestant o yebite na la sera qui yo sera catholique et chrétien o yebite yo copier na okabi copia ete ngai nga bana ba koko na biso bana ba tata na biso te bazara ki ba catholique te nga na ko changer te na est catholique wana o yebite que ba imposer ki ba koko na yo pour débit de angoa c'était par la force na film. Ba mingi ba kataki bango maboko ba bomaki bango ba kufa likolo ya religion et bino bozo connaître ko servir bango ba koko na bino ba kanda na bino bana kanda ko tala ke bana na biso ba biti biso mona ipasse na makambo yo bana ba biti bato po ba kotsa makambo yo vanda boy ba biti biso to perda wa vie na biso ko makambo yo imagine vous na carte na famille yo yebi souffrance o ba sala yo ti yo zana bo kenda na liwa wana. Si quelque part yo kenda na yo mwana na yo koko do na sima azo sala musala o eboma yo azo obéir na muto ya bomisa aboma yo eko sala nini ndeko nanga to resonaka toute la sima to comme bat. Voilà mes chers amis, aujourd'hui, en tout cas, vous savez, nous dépendons de la culture, nous dépendons de la bango, spiritualité de bango, et alors, voilà, quand on sait que les lots, bana sont sortis, nous sommes sortis parce que tous allés liberté, spirituellement, tous à condamné, culturellement, tous à condamné. Donc, tous dépendre de la bâtiment sous. Si vous avez ndenge basalela ki culture na bango po biso to copier toto lukane basala ki spiritualité na bango biso to copier est to copier très bien et to sala ngo bien est ce que banko ko biso ba yo ka lo sambo wana ba ko la prière wana pour ça me fait quelque part mais ce to sambeka dans l'air comme ça ba prière que pas ya ba Grégor mais to suka. Absolument, tenga la sambelaka, anga baso yokela ngai, azo sala ngai tout. Mais est-ce que nous avons dans ça plutôt Grégor? Tout na kabiso moko. Et Grégor, to penzambe tata. Nous connaissons utiliser pour te ya yokayo. Pour muto bato na bato nzamba kera bango na ndinga na bango. Ndingo ba yozo lobaka. Bankoko na bazo kango te yokati balia, okati barasine, okauka. Voilà mes chers amis, Balansome Kolo Congo.
Alors ebandeko tokei nanu to kana no yembo moko comme ça to ebandenge nini comme d'habitude bobi que toujours na mono yembo moko to yoki et après aller to continuer ma solo na biso comme to mesana na actualité na biso ko pesa bino. Alors to kana no lo yembo yo vraiment na bombeli bino to yokango na biso nyos. Otondisi biso biloko ya taro. Voilà nzamba tontsike biloko nyonso na kati ya talo biloko nyonso mokili ozo tambusa mokili ozo bala mokili mais azangisi biso mayele to mituna nzambe mutu azangisi biso mayele to mpe baboteli biso mayele po nzambe asala moto nyonso complet, n'est-ce pas? Nzambe akela moto nyonso ya kokoka balobaka ke l'homme n'est pas né vulnérable. C'est la société qui rend l'homme vulnérable. Non, na kati ya mokili yo ya ndenge yo botama soko no bimaki na libu mama na yo loba roi, reine, prince alelaki pe ka ndenge yo lelaki. Comment yi alelaki yo boleli ya yo ya mokili et comme ta pasi na pasi yo lobite nzambe mutalingi na zala bol. Volonté ya nzambe. Te volonté ya nzambe mutalingi bosanga mayele. Pour nous, ça tire bino. Mais vous avez qu'on dirige. Vous avez qu'on kambangote. Après, c'est bino nous sur mokili. Nous sur mokili toza na ngona Congo dans tout là. Nous sauf rien. On constate que vous travaillez fusée. On constate que mokili banga biso américain a repoussé la terre. Bango, bana ngote. Bazane lela. Kuna kokente na Congo. Congo. Imaginez-vous comment Congo a humilié. Na petit pays comme la Rwanda, à mettre biso à genoux pendant plus de 30 ans. Et toujours comprendre pourquoi nous sommes à genoux devant un petit Rwanda. Plus de 30 ans, imaginez-vous. On prie. Non, tout c'est un Nzambe. Nzambe comme tu as ça et ça n'a pas beaucoup. Non, arrêtez. Arrêtez de dire des choses pareilles. Non, Nzambe tu as ça. Tout ce Nzambe a ça. Oh, Nzambe a ça dans la zoba. Nzambe asali cause na zobo ya te kosala bilanga. Nzambe asali po atie mai pembe na yo. Fleuve Congo ngwana, mai ngwana, bozwa ngwana bayele na bino, botia ngwana ba robinet po te bandeko ba mela. Eau potable. Mais yo tie bandeko mai ya poto. Ba fonga la robinet bo mai ya moindo. Siko Nzambe bo lingi Nzambe mutata installation ya mai, atia ba pompe ya bien po te bozwa eau potable. Nzambe apesi biso nyonso. Na mitu comme apesi banguna na biso cerveau na mutu nyonso oyo toza nango bapesi mpe banguna na biso mais banguna bazodomine biso na mboka mengo ya biso moko toresone nango te. Est-ce que tozoresone nango ou pas? Voilà bandeko bana some kolo Congo tokote na kati na mozindo ya makambo nyonso tokolobaka tokomona ke ya solo bozangi eza na kati na biso mingi tozomikota division. Oh, chacun pour tout le là. Moi, elle non soyez. Oh, là. Non soyez. Mais eza ebele bo se sa moté. Nous avons pas ça biso à gogo. Bozo luka ba papier o mutu musayi ko sala. Mais bozo ba papier ebele na mboka na bino. Bozo ba bosi ba papier te bozo ba nzete. O sala ba papier. Bozo na mabanga o sala ba fusée. Bozo ba métaux o sala ka nyonso na mokili. Mais mayele zangi biso. Toluka siko toluke tu sais non je combien ngala na sangi ba papier ngwa na combien de combien 1 milliard 2 milliards na ça nous na 2 milliards te tiens le bomba ngona mboka mundele siko nzambe mutabiso to na bomba mbongo wana mboka mundele nzambe mutabiso ke te tika ba ndeko no nzala bomba bango nzala ke no tika kuna le mundele aye ba nguna na biso mokili.
ba yeba te to zoka bande ko na bango moko na moko na moko to no pesa bango mbongo so pesa mbongo ako sala ndako nzambe ya munene lera senda ka nzambe ba otonda 3000 apese na maji 3000 na kati 5000 na libanda so nzambe muto asali bino ke boyoka makambo o muto wana yepo boyebi ke na monde ezali ke batu wana babanda ko bunsa bakoko na biso batu wana babanda ko bunsa bakoko na biso bande bandela mokili siko bino bolobi ke te bango bayela ke biso mikanda to tanga ka bayela ke biso tata ke mbaka lobi bo kanga moyibi na makambo ye mo akon bo tanga ka bo mona et ti to tangi to moni ba ko sege biso na boyi era version ye o sege le kuta o sege le kuta et te biso te et te biso te e bozo luka ba ndoki na babota na bino et te biso te pote monguna ndaza na kati na biso ozo kota division kati na biso monguna lingi ke to tika na ndenge toza wana to bimate e biso pe na kati na biso te nga tu eza pona nga oh non ba milliard wana tu eza pona nga bango ba tika bango ndenge wana ba pauvre tika bango abo nzambe alibaki ke par obiloko atieli bino pona bino nyonso bana na ye yo lobi te na kopesa bango te oboyi kosala partage équitable bango bazonyokoma alors bandeko na ngai bagene lesa bino nini nakozwa bino mikolo nyonso ke ya solo oyo nyonso jeune nyonso tata bilenge oyo nyonso bino mikolo nyonso ke botunaka batata na bino vos parents est-ce que bazwaki niongo te quelque part azala niongo ya libota moko te quelque part azala niongo ya bato moko te quelque part oyo esengela ya futa avant départ na ye oyo esengela ya futa po ete lobi yolela te ose victimiser te depuis avant-hier tozolobela bino yango à chacun de vous les jeunes demandez à vos parents papa est-ce que ozwaki niongo moko te quelque part ozala crédit moko te bozwa quelque part papa toboyela biso tobana futa masumu ya yo toboyi tobana futa crédit oyo ya yo toboyi tobana futa biloko oyo buka na mokili biso toboyela biso yo repare luka ndenge nakosala po to repare biloko oyo buka opimela bato mai ya komela opimela bato courant opimela bato bile okosa division na kati na mabota oza koyinisa bato oza kobomisa bato yango wana baniongo bale j'ai demandé à vos parents il est grand temps lobi bolela te ke non boyebaki te tozo répéter toujours rappel de conscience na bino ezala lobi moko se victimiser te ke non vie wana sala biso mabe ye moto asala makambo tute tasikola komo na change kombo nacha kombo mosusu bie ndenge nini te nalataka ekoti nalataka masque bayeba teke nga mwana na ye ntango yango oyo soki yabongisi soki yafuti niongo na ye okosala malamu okose camoufle te okotia ekoti te okotia bamaske te bobombana okangamaka na ndako te ntango yango oyo demande à vos parents ils sont encore en vie senga bango ils sont vivants demandez-les de réparer ce qu'ils sont capables de réparer qu'ils réparent maintenant et donc bandeko ngalo so balanga pona bolingo naza nango na bana na bino bolingo naza nango na bino moko bandeko mosala bandeko loba ngo insister le kambo naza ko insister nango na bi pourquoi naza ko insister na makambo nazali ko insister nango parce que na yebi ke ba retomber nango et que ça la passe mingi pona bana na bino pona bandeko na bino pona mabo bino bosala il est grand temps pour réparer bandeko toza biso na biso babe na Congo toza na temps ya kotala ke non tosali mabe mingi tonyokole mingi na détruire mingi na sali mabe mingi tika na réparer tika na bongisa matodo nzambe akomisama lokumu ya tata nzambe ezala kati na moko na bino ya solo balobaka mingi nazokayokaka mikolo nyonso alobi botama congolais oyo mona elengi bon nani alobaki botama congolais mona elengi te bacongolais mingi baloba biso congo eloko makasi ngai nakolobela biloke botama congolais
oyeba ko supporter pasi ya mokili. Botama congolais pose la ignorant. Botama congolais pose la kabakla ni dio système. Botama congolais oyeba valeur na yote po congolais bi valeur na été. Parce que tout le monde to bote ba congolais to yebi le côté. Tu ba valeur na bisoté. To se sous-estimer. Mort de quatre biso munia lingo matabi ta ko matate ba crab. Kita wana. Kita ba crab na katapani. Lui le crab azalaka. Oya accrocher moninga. Oya accrocher moninga. Bon matate. Oya kitaki kuna albi tali bino ngala sira keleke na ngala juba milliard na akitaki le reste tete bo matate kaka 2 ou 3 crabes bakitaki bango wana bazokende baboseli ke bandeko baza kuna babutala banjama père so asisume na kalbi non je vais aider mes amis non je ne parle pas allez abeloko simba munoko simba toi abendi simba wana muso simbi toi abendi na mona keloko moko ba fourmi ba moni esika wande ba ko traverser mo bulu ba muso andimi ko sala singa bango na bango simba ni singa simuna singa allez ba kiti na mai kiti na mai ba na mai ba comme singa a touché ma belle twa esalami pa ba mati esali po bango ba vandi ba ninga bazo matela bango na mukongo ba ninga bazo traverser na mukongo ba po ba yebi ke tito comme na suka ya suka otikela te ba na muso ko benda e petit akokende ba fourmi ba nyama. Mais pourquoi biso tu es incapable tu dois permettre ba muso boma biso pona nini pona lokoso on retourne dans pas monter on retourne dans papier warate papier sans valeur même la dernière minute boy quand moi mon cœur tout ça na carte de Congo to profiter nango to senga na me ya colpa to ça ce que nous pouvons faire tout ce que moi je vous demande ba de kolanga ta contre binoté ma bête loba to ça to finga to ça ni to bossa ni to bon bandeko to boka nos divergences de côté total bola moni to constat ensemble pour être ce que le ba fingi yo ba finginga directement ce qui va moi na souffrir moi na nga pas souffrir directement pour te na katia na ngomba to na katia lisanga na katia Congo na totela to ça biso so ba na Congo donc c'est que moi na yo azana bomengo bana na biso na bomengo te bakozala jaloux na bano ayo e ko kotsa ko yinaba et to luka bana na biso nyosto bazala équitable ba mona ke ba papa na biso non papa na so comprendre ba to tuzo landa bazo sala nyonso po ete na bonheur ya bana na bango bato mindele kuna communauté internationale ceux qui bazo bunda wana baza déjà ba 90 ans bazo bunda pona bana na bango ba kotika la bana na bango nini bazo placer bana na bango consigne il faut pas vous libérer bato wana consigne surtout les Congolais là il faut les garder na carte esclavagisme il faut pas les libérer quand ça bango no sambela créer l'église. Si on vous demande que non, quelqu'un entre eux, alors qu'on crée église, communauté, l'église, il faut les encourager d'être dans la distraction. Et ce qu'ils font là, ils encouragent les gens de créer des églises dans chaque avenue, 15-20 églises. Mais pas la banque de Salamate. Bon, c'est un piège. Tel c'est comme tel est commis. Et c'est une leçon de Konangaï, moko na biso à comprendre. Voilà. Alors, comme tu le vois toujours, un peuple qui confond tout. Peuple benako, à confondre nyonso. Vrai, et pas na faux. Le kuta est comme ya sol. A préféré, bon conseil, comme le vérité. A préféré, à nyoko manayi, à l'unité, nous avons moutalbeke na nyokoma. Na mokili peuple moi kantsaka ko peuple congolais azati zo sala passe mingi mabe comme malamu na kati nekolo Congo passe comme bisengo na kati regardez na ba cité partout au Kenya là où il y a des saletés ba moni ba vana na ba melaka masanga ba kende na ambiance là où il y a des saletés mo solo ba nyezo le kawana ba vani pe wana biso na bloc te to hotel kana sima kuna bloc salité solo to na bloc
bazo sepela bozomona. Alors l'étranger au moins ils sont habitués à ça. Nous doit encourager ça. Encourager, c'est la distraction. Allez, nous financer. Tu as besoin de quoi? Tu veux faire quoi? Non, il a créé bar, mort, tout ça. Donc, comme ça, ça les bêler. Et ça les bêler. C'est pas pour vous encourager dans les bons, mais c'est pour vous détruire. Alors, même quand on a dans le Congo, il y a le lot, toujours comme on a toujours zanga, bongo, cerveau, tu as cerveau. Tu as cerveau. Vous raisonnez. Parce que le lot, les jeunes n'ont pas comme bombe à retardement. Bana n'a pas comme bombe à retardement à lobby. Et tu dis que t'étais, ah, non, moi j'ai mes enfants qui étudient en Europe. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Mais non! Moi, je étudie en Europe, entouré de mauvais produits. Bah, Robeba. À la fin de compte, Robeba. Au salaire, rien. Pour le constat, il y a équilibré 80%, bana bazala na niveau moko ya bien pour être quand moi moké wana to bana ko éduquer bango ti to ko meka ko éradiquer bango et ko koma na stand o ko certes pour pays et tongo. Voilà. Matondo la bino nyonso ya soloté bilenge, je m'adresse toujours à vous bilenge. Alors on a besoin de bino conscience et contact na bino, ce conscience on est manquant qui m'a parent na bino, mais bino na souhaité que conscience wana ezra kat na moko na bino lobby to ban konne ko lelakate ko se victimiser te biso tango yango tata lobela bango ba solola na ba parent na bango. Basolola na ba para na bango ko sola kata famille et vous allez sengo papa toko bongisa te papa toko bongisa mwana na ngai to sala ndenge ni te to sala bo papa mamso makanasi wana oya nzambe ko tinda na tango vana kata libota na bino biso libanda te e ko sala malonga o boko bongisa po te bana wana banjo ko malobi te au ticket la bango bonheur nyonso selon vous ba fortune au ticket la bango mbongo et c'est la bonheur te ba ko nyokwa avec de mbongo aussi na ba ko ba ko mbongo aussi là tala makamna zo kina mukini matondo na ko partager. Et alors il y a un vérifier si vos parents bon vérifier les enfants, vérifier si vos parents ne sont pas endettés. S'ils sont endettés, bon, comme on dit, à foutre, à passer la caisse. Caisse, là, on a calme. À foutre la caisse. Non, na foutre, on soit. Ce qu'un jour, na zate, bon, te, na tiré bien, on na mokili. Na tiré ma belle, mon na mokili. Papa, na zone loba. Non, parce que tant que le bel binoké, na ko loba quand n'a pas mpanze. Na ko loba parce que bazon le bel, na le bel bino. N'a pas insisté dans le bon maté. N'a pas insisté pour na yebelo konini. Oh, n'a pas insisté dans moi. Et ça pour la bonheur ya bana na bino. Pour la bonheur ya bana na bino lobby. Pour la lingi bino. Na lingi bana na bino ba nyoko maté lobby. Ba sala ba victime de lobby. Ya maboyo bino ba parent bosali. Ya to ba kendo kite bolibis. Ya mabe. Oh, sali bo yebite loko nboba na ko sala. Alors, ce qui moye ko sala, bo senga bo libis. Bo senga bo libo bino ne bo senga bo libis. O yebi, ngaya ngalete, ngana lobi, o batinga no bela bino. Matondo, o ayoki malamu, o ayoki te vraiment pour dabi kino. Oyo, detonga na zako loba, eza dette spirituelle. Ba deto bino bo zana ngo. Eza dette spirituelle. Bo biso na dette spirituelle. Muta mo na ngote dette spirituelle, ezana kati na yo. Ezana kati na yo. Conscience na yo interne. Ezoko interpeller que oui, j'ai une dette envers telle personne, envers tel groupe de gens. J'ai une dette. Je dois payer ça. Je dois à la nation. Je dois à la communauté. Je dois à la clan. Je dois à la famille. Je dois à les amis. C'est à vous. Bon. Tinasé. Nazolo bate kaka comment on dit ça, aux autorités du pays, aux élites, non, à tout le monde. Na bino nyonso. Botika la bana bino ba nyongote. Quelle grâce bozui. Quelle grâce bozozwa. Que nazo zonge la bino yango, que moko le moko se m'excuse l'obité. Et puis je demande à vous aussi, les amis,
partager. Si nous allons partager, je sais pourquoi nous allons insister auprès de Bino que bon partager l'émission dans notre salle Mikolo. Et ça, il y a blague. Mon côté, le va s'excuser. Il est grand, on va. Ah, on va même ringate. Ah, d'ailleurs, va quitter. Ah, moutako tout na yo azate. Moutako sambi sa yo azate. Yo moko fond de toi. Ndengo kende laki, ndengo kende pe ko senga bolibisi. Et si on a besoin de venir depuis 2013, répentez-vous. Brûlez, jetez, remettez tout ce qu'on vous a donné. Et ne retombez plus dans ce piège-là. Bon, yo qu'elle peut bango de souté. Bon, pour ça, on a bango tête au loba, koto, sembe bandeko. Bandeko, baza na zamba, bo beba zonga na mboka. Mboka, to, so bino maglo bango na ngoyo. Otebo, bandeko, bo bengi sa ba koko no ba zonga, bo koko na ko linga ba salite, bino bo salite. Koko ya moko te na kati na bino, ako autoriser yonde konanga, o sala salite o sali. O bo sala, na obéissance, na bana ya Lucifer. Na obéissance, na ba reptilien. Motoko ba obéir na nyama te. Mais bino, bo ebilo kona za koloba. Bo obéissa na nyama. Po ete bo trahir tata. Tata na kobanda. Tata kimbangu dan tongo. Mama kipa vita ndona. Bankaka na biso bankaka nkoko pemba. Tata mpungutu lendo. Tata kalunga. O bankoko no babeleke nzapa. Nzakomba. Akongo mongali. Mfidi mukulu. Mungu baba. Mungu abelele. Nzambika ongo. Kalunga. 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 Mbala misabe. Voilà mes chers amis, ya solote le kumu ezala na kati na tata boye tata azako lebela biso nyonso esenga la biso to yoka to obéir to sala oyo azako senga biso obligation to sala po ete bandeko ezo ya mabe sengo mona ki mosika o biso zo mona o ngana zo mona o bana ye elonga bazo mona bana elonga bazo mona mosika ya bandeko basalaki mabe ah monobi la bana elonga yeyo ayose bino ngaloye na biso bana oto moni mosika to bino bandeko ai likolo yindi ezoya te tikato bina na biso te bo bina te likolo yindi bana elonga ba moni likolo yindi bana elonga ba moni mabe ekoti na kati. E mabe wana mbanani bakotsaki mabe na kati na nkanda. Na kati na nkanda nani akotsaki mabe yango wana det. Na kati na nkanda nani ayokaki maloba tata kimbangu te yango wana nyongo. Na kati na nkanda nani ayokaki maloba bankoko te abengisaki bango te akataki balien akataki misisa yango wana nyongo banyongo eza ebele. Na kati na nkanda nani azaki na fongola ndako po ete bandeko bakende luka mai komela me bakende luka mai komela te po akangaki fongola yango wana nyongo. Na kati na nkanda nani oyo bapesaki ye permission apelisa mwinda me atiki bandeko na molili na kati na nkanda yango wana nyongo. Tata kumisama matondo na bankaka matondo obo bilego zo pesa biso po ete to biso bandeko eke bandeko ba yokango matondo bankulu matondo na bino bankulu matondo. Voilà bandeko bana some ekolo Kongo ya soloketo yaka wana po ete to lamusa bino o azana miso ko yumara to ya yoki babeti mbela molole beti to teleba oyoki na ote papa yope ndeko yoki jepita ndeko landa ndeko to telema ndeko tango ekoki eza tango ma sécurité to na tango verso na tango verso ma sécurité al sute vérité toi eza ko yebana eza ko bimana polele so kanti ke vérité tango e ko yele bosa porte ke e ben ko toko kokoko ngaye yote ngam vérité ngayo bimi fongola nga ndako na kota papa mama okomona ngote mais oyoka onkaka à travers biso. Allez, donc ma communion soninga tamukila ko tambola to sali na droit ya ko luka ko yeba na ko bisa bandeko moko na biso ayeba ke tango ezali ya mabe
Oui, la famille. Ici, c'est Jérusalem, 1925. Regardez bien, ils sont tous les noirs. Comment maintenant ils sont devenus blancs? C'est Jérusalem qui est là, ils sont tous les noirs. Comment ils sont devenus blancs? Dites-nous, parce que, en fait, moi, j'ai un peu conflit là, je ne comprends pas là. Israël, ils sont tous les noirs, ils sont devenus blancs. Comment ça? Ah ouais, comment ça? Ça, c'est un peu difficile à dire. Mais moi, j'ai besoin de réponses. Ah ouais. Voilà. Moi aussi, na éclairci du nom, voilà, ndeko asale vidéo, batinde lingai, balvé qui était en 1925. En 1925, Jérusalem est à Indo. Imagine le salamaki poté, Indo va bon wana mindele. Pour répondre à Bino Batamayele. Les historiens, les intellectuels africains, les chrétiens, répondez-moi. Israël. Non, pas Israël. Jérusalem, pas Israël. Jérusalem, Israël est là quitté. En 1925, Jérusalem existait quitté. Israël existait. Israël est botamé en 1948. Basale, badal basala kiango, nzambete bat. Pon basala kiango. Et pas wana Israël, Israël zalelo. Israël ki banani, Israël ki bat peuple, basala ki wana. Baki na makila na miso na nzoto lokola ngana yo. Nani exécuta bango? Nani aboma bango? Bon, pesa ma réponse. Presse bana na nzambe, terre promise ezali, nzamba albaki te, bolanda. Nzamba albaki, non, il faut aller exterminer ces peuples-là. Comme ça, vous remplacez là. Nzambe te. Parce que ma belle est amis na quatre mokili. Ce que j'ai qui terre promise, Nzamba l'ingako tina bango ma belle mususu. Que allez tel endroit pour être terre promise. Allez beaucoup ta mutute sikona, beaucoup ta zamba, beaucoup ta gesobe, beaucoup ta mai. Installez-vous là. Wana ni Nzambe. Nzambe wana. Mais bino bouye bolobi que te to kende, ne sika wana to kutiba. 1925. Tokuti bato bato basarani. Ah bato bakite. Wana tata kimbangu abani musala. Tata kimbangu dan tumunga abani musala na 1921. Bango na 1925 Jérusalem. Ezaleka ba Indo. Ba Indo wana bakenda wapi? Ba chrétien bako pesa la réponse. Les amis chrétiens, répondez-moi s'il vous plaît. J'ai besoin de votre réponse, comme ça, toyeba, ceux qui va straki imitation, ceux qui va même qui vont quelque part, nous savons, même qui vont wapi. Na Australie, il y avait des noirs, même bango wapi. Na Nouvelle-Zélande, il y avait des noirs, même qui bango wapi. Na Amérique, il y avait des Indiens, bandi qu'on a biso, qui va noir, ben Indiens, même bango wapi. Musuba tete ya biso tozo ya bino bozo tozo ya bino bokoyi makamno za koleka bomonja titre to secret ebini voilà bande ko bana some kolo Congo po boza komona wana eza koleka kaka na kati na mabele kolo Congo oyo Congo ebanda donc boma bande ko na biso po ete bazalaki na information te. Ils étaient peu informés. Ba exécuta bango na silence nyonso. Ba exécuta bango ba extermina bango mokili pe loba te, mokili vanda nia. À l'époque. Mais lelo ndeko nanga, toi qui me regardes, yo zo kanga. Ba to wana nyonso ba place bazalaki. Bo benen ba boma bango. Banan ba exécuta bango, banan ba extermina bango. Na moment tu vas koloba l'extermination chez nous. Et ça marche. Textuellement, les cas qui va côté Moussousouana, Ndekonanga, Tana Kolbake, Bongo, et ça wapi, Bongo, pour la Koyeba, on a Tokolo, Zolubastiko. Bah, il s'est quitté Bango, Bextermina Bango, Nanya Sarak Moussalawan, Nzambe, ce que Nzambe, oui, Nzambe Mouta Singa qui va bomba Bango pour Bazaki va Indo, Bazaki va inutile. Wana na kwa bino, ce que vous l'oubliez que Nzambe Mouta bomba qui Bango pour Bazaki va inutile. Mais bon, Nzamba qui est là pour la nini. Après ça, bon, bénévole pour la nini. Et battre sous bino, na quel droit?
oboke pour boma bango bo exécuter bango bo exterminer bango pour bino bo zalawana bo comme ça bango ba bindele na droit ni. Et nous voici aujourd'hui quand bisozolo la bino beaucoup entre nous sont encore dans la distraction. Bazakunate ndeko bakumisama oh papa sayala ozonga kito sai musala na ote baza komona ha tata kimbangu dan tunguna za komona musala tata oyo mulubina yazo loba mikolo nyonso azokauka na baminda apona koloba bankulu bazo yoka ona zo lopona bana na bango tata mukolo mabele tata mpungutu lendo azo yoka ne azo loba pona bana na ye ndeko nanga yo yoki osali yango ne o bloquer yango o bloquer formation na pona yo moko o bima complice ndeko bandeko bokeba boko bima ba complice pourtant ngana zo ko beta mbela esengi biso to sa musala ngana zo sala ngana lobi yibo passer bandeko o lobi bandeko zo bandeko mais yo zo linga ko kabola kaka makamo buzoba o ya distraction o mala mozo kabate bango bazo profiter nango non ba yo ba ko elete ba ko elete police abina tolwanu bocha ba like bocha ba care bocha ba nini na cha bobo ina bilo bloquer na zo bloquer yo cha nzamu da bloquer yo cha po makambo na ye circulate tata ki mbanga le bilo tetene bloquer ye bo bloquer ye po tozo ba mu tozo auto ya auto to fini mu tozo ba réalité c'est qui se passe au monde voilà tozo ba de wala même la masse ça te ba sur la carte de famille toujours le ma salté l'ensemble de tout ce qu'on a pointé tout comme un péto biso nyonso bino boboy ngala bakina ngai na pesi na sa devoir na ngana sali yo soko le bike te ko sa devoir na yo wana te c'est ton droit boy sango ko partager te vanda na ngo betan kara yo ke kota tu loko wala OK merci papa merci maman continue merci voilà bande ko bana somme ko le Congo ya soleke boyebaki makamuza ko leka to ko na le grand Kivu dans la carte espace le grand Kivu oyo bobi ki ezali pays oyo eza déjà na carte mobulo osakana te et mingi balinga yo kombo wana te beaucoup parmi nous soka yo kombo wana Kivu soka kombo na ba mai yesu makambo na yo obebi te biso masolo ya leopard obebi te masolo ndenge nini Congo eloko makasi neto kende na coupe du monde obebi te makambo te bazo distraire bino makambo zo ya mabe boyebi ge bitumba eza na mokili boyebi mokili eza na kati ya bitumba ezoningana bilano eza makasi na mokili bazo distraire bino engala te bolanda te wana bazo distraire bino balingi te boyoka makelele oyo eza obileba ezoleka libanda balingi boyoka yango te ndeko nanga yo mpo ozoparticipe olingi bayoka yango te soki olingi bayoka yango te likambo te gardango mpona soki olingi bayoka yango kabolela bandeko rekomande bandeko balandaka biso po tozala makambo moko bazorevele biso makambo nini mikolo nyonso oyo ya mataka ya makasi oyo eza kobombana alors bandeko bana somekolo Congo ya soleke toyokaki kene ekole moko na kati na mboka Nord Kivu kuna bana na kati na Goma bazaki na kati na kelasi lere balobi babeti mbela balobi non soki discours ya Hippolyte Kanambe alobi ke sudanisation ya Congo tout ça ale ebendaki mobulu na kati na ekole babe na Congo bana na biso bakongole kuna na kati balobi non tokondimela ko boye tala bitumbi bandi bango na bana batuti oyo bazalaki na kati na ekole moko na kati na Goma bolandaka besi wana ezokende ale babali kobunda voilà baba tuti na bana ba congolais bagarre voilà bagarre salamaki na wapi na kati na école na kuna na kati na école na kati na Goma babundi ba supporter ngote bayoka ke sudanisation ba supporter ngote mais yo na kati na Kinshasa etali yote bana mike ba supporter ngote ke mboka la bongo za la balkaniser
Alors nous voici là, tokei tokoti na katina lisolango eleka kindege wana. Alors eloko nini oyo eteli ko bombana o ba lebe le bisote ngana yele sikoyo na lebe la bino yango. Batondo na ba kera na bino batondo ba like na bino. Na yepo na lebe la bino nini. Mes chers amis, dans ce Congo, il y a un plan des Occidentaux. On va planifier. De l'autre côté, ils sont en train de nous distraire. Et de l'autre côté, continuent leur plan. Machiavélique, on dit bien. Et nous connaissons les gars. Quand nous, les Congolais, sommes encore distraits, en écoutant la communauté internationale, la communauté internationale, on attend la communauté internationale pour nous apporter la paix sur un plateau d'ordre. On attend les Américains pour nous amener la sécurité. On attend les Français, les Allemands pour nous apporter la paix. Attention! Bato ba yela ki biso kofa. Bato ba boye ba koko na biso kaka bango. Et puis nous peut se monter confiance. Que oui, tu vas paix pour la bango. Bah même la biso la paix. Tu as la paix bango. Bango ba ça qu'on se paix là. Pour la besoin distraire bino. Besoin distraire bino bien sûr. Et dans l'entretemps, la même communauté internationale, soi-disant la communauté internationale, ils ont un plan. Quel est ce plan? Ces gens-là ont un plan. Un plan, c'est-à-dire, quand vous êtes distrait, vous attendez la paix, vous attendez les dialogues, vous attendez vos maîtres à côté avec les autres et ils avancent. Ces gens-là avancent avec leur plan B de la balkanisation du Congo. Secret B. Qu'est-ce qu'ils proposent? Comment va ça? Pour votre information. Bunagana, Goma, Bukavu et plusieurs villages, territoires, tout aux alentours. Obozoko Yokakake, il y a des villages où Bimba est rasé. Plusieurs villages. Baraza, même moi na mouké. Oyo, bébé aina kia bakate kingo. Ba salaba force commune. O ba boaka ba corps ya bateau, na ba partout zo kende. Ce genre de communauté internationale. Bo sala. Pour la nuit. To kanze ke les bazo bomo ba congolais pour na ba lia. Mais non, ba le mututé. Babomi, bakundi, bango, bakundi, misu batiki, allez, bakei. Et qu'est-ce qui se passe après? Le plan B. Il y a la communauté internationale où nous sommes partenaires. Où nous sommes vraiment biso, tous na bango, tous sa diplomatie na bango. Des dettes, hein? Hein? Vous savez, c'est des dettes. Bah, dettes au bozo kota. Banyongo bozo bakse angoyo bolanda banyongo zala nyongo muti ya mbongo meko zala nyongo ya molimo ya mutu te bokinga na répéter na zongela bis zala na nyongo ya mutu oyo oza ko devoir ye fio mbongo robete karako kimai. Mais attention, kozala na nyongo ya molimo ya motute. Wow. Mato no banko. Wana tebaki angote. Wana na ebaki angote. Nebe kanti balobeli ngasi kona longo. Zala na nyongo ya mutu ya mbongo. Mais kozala na nyongo ya molimo ya motute. Mato. Voilà. Alors le plan B des Occidentaux, bango foutent déjà parce bazala na nyonga milimo banko kona biso. Bazala na nyonga bazo konde ko milimo ya bande kona biso to kufa à gauche à droite plus de 10 millions de Congolais. Dette wana ezala kati na maboko na bango o benga ka Occidentaux, les Américains, les Allemands, les Belges, les Français, les Anglais. Plus de 18 millions de Congolais.
massacré pour na bango. Dette wana bazanango. Mon maman na bango. Oya bato bazana aquarium boyebino moko. Maman na bango wana aboma bato. Aboma bato. Nyongo wana lelo bana ne baso futa. Bana baba kondia. Bomoni vi na bango. Hein? To côté. Vous comprenez na to tanga ba kombote. Bota la vie na bango. Bana nyonso. Me bazo kokate. Ete moko na bino. Bo bazana kati ya aquarium, bo biso to ba aquarium boyebi. Bo bazakuna ba yebi. Mama wana azalaki mokonzi munene ya mokili ya kolia bana, ya kolia bana. Abomisa bato na bamboka ebele. Mama wana azana reporté. Babino sabino ana repo esika kenda te azo nyokwama. Bomona ki même na sika na tango ya kufa ki bomona ba scénario elekaki. C'est dommage. Bana na ba senga ki te mama sakoko to liyo ke na nyongo te réparer elekaki ebele. Tala bana lelo sika bazali. Tala bankoko esika bazali. Tala musala na bango. Bango banani? Banyama. Bokinga matondo bakene malaki na boza gidiba te bakene malaki na bino boy batoyo bazana esika wana kuna bayebi o makamu na lobi na kati na mboko eza na kati ya mai bayebi makamu tuza koluba bazana lelo pe ezo ya na kati le bot eko yaka pete ti ba génération ti ba 10e génération na bango ko nyokoma pasi na pasi bino le bana bozo mona bango bazana parler wana te bango bana ndako wana gayaru wana bango te bazo nyokwama bana na bankoko ko nyokoma boto na ba on va approcher bango ba komi ba invivable en fait voilà non boko vino batandenge wana te ba kombina non ok bazo regretter ba koko mino basala biso ba ker tiko biso bazo lela bino non souhaité bino boza bantu non souhaité. Voilà le découvration écolo Congo, voilà le plan B de la balkanisation, voilà qu'est-ce qu'ils font avec les Tutsis, la complicité avec les Tutsis, plan bango bezali ba pesi consigne na ba Tutsi na M23 na AFC oui AFC bien c'est ça comme ça et puis là l'autre là ADF armée ougandaise l'exécuter avec obligation quoi le plan de l'extermination plan extermination dans chaque village exterminer kokata l'air va raser mboka wana automatiquement va remplacer Batouana dans la population. Si vous avez une information, je vous apprends aujourd'hui. Donc, va remplacer automatiquement, va raser, va remplacer. Si la population qui 2000, 20, 30, mais on va 2000 dans Mboka wana. Et va garde fou tout autour dans le village, banzela wana. O koma wanate bino ba yindo bino ba kolomboka bokoleka sur na village wanate interdiction bokoleka kona bo découvrir te que non bato soit remplacer kuna bobo sali bango. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache là? C'est du top secret. C'est quoi? Le plan est comment? Le plan est en marche. Voilà, expliquez bino. Pourquoi? Voilà. Objectif na bango ezali pour remplacer Batouana. Quand vous êtes encore distrait, quand nous sommes distraits, nous, on va se préparer plan à long terme. Les référendums. Les référendums. Oh, bah, on l'a dit, non! Bissoté. Bissoté, tout ça, qui est au Québec, au Tumba, Yougoslavie, Bango Moko. Bango Moko, parce qu'il y a un conflit entre Bango. Mais bah luki les kamba conflit entre biso na biso bah linga ki ba yé la biso na tribalisme bah yaki le monde tribalisme
to benda baluba mopanzi baluba le ba ko nyokola ka bango bano totira ka bango bango so ba tomba contre baluba échoué mamoni kongola ta moko ta to abundisi ndeko ne muluba e ba to bazandenge nini babundisi baluba te to kanza to ba ko bomana e ba to profiter ba bundalite ba bundite baluba bafingi bandeko musuba sali bobe baluba Congolais moko ta levé ko ta ba compte à rendre na baluba to ko bomana to ça rien elle kamusi bango habité on a distraction to continuer plan na bango donc on va continuer plan na bango balkanisation et koya par référendum vous avez bien compris baker balak na bino le top secret bini donc bazoko place ko remplacer déjà même la carte na Bukavu botura bandiko na Bukavu vous avez vu que dans ba marché na Bukavu ba ko mona ba tuti ba komi ebele na carte na Bukavu na Goma ba tuti ba zui ba marché nyoso ko ebe ba bisika ba teka ba pondu ba nini tout ça bango na bango donc ça dit que ba remplacer déjà ba juge bateau à gauche à l'autre côté référendum le koya communauté internationale à quoi la besoin de référendum na Congo boye bakango ben non ben comme ça on va demander l'avis de tous les Congolais hein. On va demander l'avis de tous les Congolais comment est-ce qu'ils pensent non République du Kivu bâtir la République du Kivu bâtir la République du Congo République démocratique du Congo allez on va passer par référendum bango ba ko créer yango bolani très bien ba ko créer un référendum d'ici là ndenge to bibiso ba séquence on a ba Congolais ba yebi ba ndenge il faut partager ce plan là to téléver la plan na bango wana plan ya référendum eza sur la table ko bande ko la biso ba ko sala muke ba ko luka pete que référendum wana et que dans ba zone lokola Sud Kivu na Fizi na Baraka na Uvira ba ko souhaité ba ko sala na ba zone o ba bazana ko ba ko contrôler ngo mais ba ko présenter devant le monde que voilà tous les Kivusiens sont d'accord dans quel référendum et à vie na bango ba ko sa vie ya bato bazana Goma bo bazana Bukavu ba na Bunagana ba pesi OK donc voilà ba voter bon le plan est là Wokinga partagez à vos amis donc plan wana bande ko bazo distribution kuna boy kuna bale ba sala boy bale ba tourner kuna boy bale ba beta boy nzoka te bazo sala déjà yango ba sodo ba pandi wana o bale ba kike no ba sala ba retrait moko salamité c'est même cela wana bango bazo kende exécution bazo ko exécuter bande ko na biso bazo kende ko boma bango dans ba village monsieur comme ce que bazo bon boyoka kitombela kibino mukolomo to non bazo bon suna tote tote ba kotika na village moko na silence bazo kata poso minduki batiko filmer bako tirer la curiosité ba kuna minduki masero beta na village moko kuna etokende te kaka na silence beaucoup information. Et ça, nous sommes bien informés. Les amis, au bazar la carte n'est-ce pas à Grand Kivu, bazar déjà, bah kamo nous sommes pas informés bisango. Bino bozanga informé te boyebi. Et le gouvernement congolais, dans le moment où il y a plan wana, il y a référendum. Voilà, merci Nabino, vous êtes au courant maintenant que voilà, bazo distribuer le bureau et de l'autre côté, bazo préparer le référendum. Maintenant, dans l'entre-temps, comme nous sommes là un peu distraits, on a un foot, on a tout, ok, même Kagama, c'est là qui a dit, pendant qu'on encourager, bien ok, votre la distraction, parce qu'ils ont un plan. Votre distraction, on a, bon, tika bango, encourager bango. Mais bango, bazo un plan à bango, il y a quoi exécuter, bazo exécuter déjà, il y a en marche. Voilà mes chers amis, Tina Sabino que plusieurs territoires à Congo, ils ont aujourd'hui déjà la population, la territoire, ils ont déjà remplacé par qui, par les tout petits, si on a autochtone, remplacé automatiquement, déjà, automatiquement, remplacé déjà, alors voilà, ils exécutent dans le village, nous sommes
exterminer l'économie pour remplacer directement et va préparer le référendum, n'expliquer bien, en répétant encore plusieurs fois. Donc, pour comprendre, Makamouana, Oyo, Ezakole Kakuna, Nakatina, espace Grand Kivu. Donc, ça veut dire que Banda Rokuna, ils ont Kende, ils ont Katanga. Ils ont Katanga. Ils ont Katanga, ils ont un peu bas. Bakoto à village, 4 000 tout à bas, Nakatanga. Bazu à disposition, Bazo remplacé déjà peu la carte Nakatanga. Mais les Katangais sont distraits. Nos amis Katangais sont distraits. Bazo quand on a le Yingé, on a un gouvernement central. Ah, t'es biso bataille Kabila. Ah, biso batu aboye. Biso bata boye. Tu vas te distraire, Bako. Merci. Merci, Bandeko Nakanisi, comme moi, Tanwiki. Alors voilà, tous en moi quelques minutes. Et vous savez, après que Boye, Bamakamu, Sousounini, Oyo, Ezali Koleka, ailleurs. Vous êtes Bandeko Bede, Bazakoye Bate, mais vous êtes informé que situation, Ezama B, Nakatina Mboka, plan Oyo Banguna, Bachaki, Ezako continuer, Bazako mettre en exécution. C'est-à-dire que c'est à nous de comprendre qu'il est grand temps pour Bisso Moko Télémela, Makamo, Chinote, et que ça la passe Mingi. Trump vient de prononcer le discours le plus dangereux de sa présidence. Et aucun de nos prédécesseurs n'aurait dû le permettre non plus. Cette situation perdure depuis 47 ans et aurait dû être réglée bien avant mon arrivée au pouvoir. J'ai pris de nombreuses mesures durant mes 2 mandats pour stopper la quête d'armes nucléaires de l'Iran. Et surtout, j'ai fait exécuter le général Qassem Soleimani dès mon premier mandat. C'était un génie du mal, un homme brillant, mais un être humain abominable. Il est le père de la bombe artisanale et il a vécu dans l'horreur. L'Iran serait sans doute dans une position bien meilleure et plus forte s'il avait survécu. Et surtout, j'ai mis fin à l'accord nucléaire iranien de Barack Hussein Obama, un désastre. Obama leur a donné 1,7 milliard de dollars en liquide. Du liquide, du vrai liquide. Il a pris tout l'argent des banques de Virginie, de Washington et du Maryland. Il l'a transporté par avion pour tenter d'acheter leur respect et leur loyauté, mais ça n'a pas marché. Ils se sont moqués de notre président et ont poursuivi leur objectif d'obtenir la bombe atomique. Cet accord aurait permis à l'Iran de se constituer un arsenal colossal d'armes nucléaires. Ma préférence a toujours été la voie diplomatique. Pourtant, le régime a persisté dans sa quête acharnée d'armes nucléaires et a rejeté toute tentative d'accord. C'est pourquoi, en juin, j'ai ordonné une frappe sur les principales installations nucléaires iraniennes dans le cadre de l'opération Marteau de minuit. On n'avait jamais rien vu de tel. Ces magnifiques bombardiers B-2 ont accompli une performance magistrale. Nous avons totalement anéanti ces sites nucléaires. Le régime a alors cherché à reconstruire son programme nucléaire sur un site complètement différent, démontrant ainsi clairement son intention de ne pas renoncer à la course aux armes nucléaires. Voilà. Alors, Bandeko, où est-ce qu'on est dans Mokili? Il y a une grande confusion na façon Oyo, Mokondia, Mboka, américain, à traité. Boyo Kamal Banaï, chaque jour, on va comme Soussou. So, lundi, on va le avant, non, on va Moussou. Les des phrases, il y a à perdre le contrôle. Bon, Mouton à perdre le contrôle, c'est-à-dire que Ayebi, Makamazo, Lukazo Salaté. Alors, Bishop, tu dois espérer dans Mouton, qu'on a yé. Aya ko bikisa Congo. Motroko a Donald Trump. Aya ko sauver Congo. Et tandis que même Bamba Amérique va sur la confiance n'a été. Et ça peut mater en tant que Donald Trump a un problème. Ce n'est pas Donald Trump qui décide la fin de la guerre. C'est pas l'Iran. C'est pas Israël. Qui c'est alors? Eh bien, c'est la tête de l'hydre de l'État profond. C'est BlackRock. Larry Fink est sortie et elle a dit il y a un gros problème avec la guerre en Iran. Elle ne peut pas se terminer comme ça. Elle ne peut pas se terminer dans les 2 semaines, dans quoi que ce soit, etc. Parce que aujourd'hui, si le détroit d'Ormuz reste bloqué, dit Larry Fink, si le baril du dollar reste aux alentours de 100, 130 dollars, 150 dollars, le monde entier va rentrer dans une récession. Et c'est quelque chose que BlackRock ne peut pas permettre. Voilà la position de BlackRock. Et ça, c'est une décision qui vient de la puissance de l'argent. Pourquoi? Mais parce que BlackRock détient directement ou indirectement le contrôle de l'économie des États-Unis et donc de l'économie mondiale, parce que dans ces mêmes sociétés
dans laquelle Bangkok a investi, les Chinois ont investi, les Saoudiens ont investi, les gens du monde entier ont investi, les bourses entières du monde ont investi. Donc, quelque part, tout ceci est tellement lié qu'on ne peut pas se séparer et de dire, nous, on a envie que la guerre s'arrête ou ce genre de choses. Parce que pour ces gens-là, ils n'en ont que faire de la guerre. Pour eux, ce qui est important, c'est ce qu'elle permet de faire ou pas. Et ils savent que si le pétrole et tout ce qui découle du pétrole reste à prix élevé, ça change toutes les donnes pour l'économie mondiale. Et ça, ils considèrent qu'ils ne peuvent pas le permettre. Voilà, mes chers amis, dans le Belek Bino, Nikoleleki, dans une vidéo, on a vu la télé Bino pour d'abord comprendre là-bas qu'il ce n'est pas Donald Trump qui décide. Il n'est pas le bien. C'est l'état profond. C'est pour, donc, dans une vidéo, pour la combine d'amato, il y a des qu'on a vu ça va bien à Congo, au bazar dans les affaires, dans la politique, il y a Congo. Donc, pour la Bango, c'est la guerre. Bah, quand on change, pour la paix. Vous comprenez, les gars? Les amis qui sont de Congo, vous avez bien compris maintenant. En écoutant ces messieurs, je pense que vous avez bien compris jamais la paix. Et non, pour passer par avant, comme ça ils vont nous donner la paix. Jamais, ce n'est pas Donald Trump. Au Québec, signé n'est pas d'accord. Autoplexé qui bino ne Donald Trump muto akoya pour être acha la paix qu'on a la katina. Na mokili. Donc, c'est-à-dire que la paix na katina mokili et koya na Donald Trump tepo Donald Trump aza mwana musala. Aza mwana musala na bango tala. Bande ko so botale bien awa bokomona à la tête qu'on a la canne c'est bien clair. Bomona la tête balle. Voilà que Dieu des balles. Bomoni Dieu des balles à la tête suivi de quoi? Suivi de famille réelle. La deuxième, donc, balle, Lucifer, et lundi, famille royale, et lundi, famille Rothschild de Rofer, sioniste, et Vatican, mosquée. Voilà. Oui, mosquée, et lundi. Après, l'IDREC mondial. Après, c'est-à-dire que tala ndenge nini mokili oyo ndenge nini ba dirigeaka yango o abenke l'état profond bomoni yango bomoni l'étape bomoni ko bandeli tina suka nango eza bien détaillé. Alors, non, Donald Trump est là pour nous. Mais vous ouvrez quoi ça? C'est pas Donald Trump. Donald Trump n'a rien à foutre dans cette soirée. Il va passer signature. Quoi ça va passer tous pour Bango va ligne guerre. Va ligne la guerre. Vie la Bango dans la guerre. Pour la Bango, il faut na monde qui est lelo. Bate bele bazo kama kendege ba Congo ba makamote. Bate bele bazo kama batama yele bazo na mboka na Congo. Le bato ma bazo Congo makamote ndege. Je se pose des questions. Comment tu vas compter à Donald Trump? Comment tu vas se confier à Donald Trump? Un simple engagé auprès de la famille. Donc, vous perdez notre temps. Là, vous comptez à Donald Trump, vous perdez votre temps parce que Donald Trump, Azanaye exécutant. Donc, vous payez ordre, à Sala. Donc, c'est-à-dire que Donald Trump a le loco moroté à quoi que ça là, oyoke, en dehors, il y a circuit na bango, il y a oh bango ba linga tout na kati na mokili, que yé a obéir na bango te, à ça la choix oyo bino bolingi. Donc, donc c'est bien clair. Donc, Donald Trump, on a azakutute. Là où on prend des décisions, Donald Trump n'est pas là-dedans. Pour la meilleure compréhension. Alors, comment tu as toujours dans le 21e siècle, dans le moment où il y a version, ok, vérité, nyonso, et ça comme bimasiko. Au moins, sika, oyo, biso, n'a pas congé biso zali, na souka ya pyramide. Bon, moi, c'est zali, elle, bah, comment
L puis bleu donc public na suka wana okutuze bakonzi na biso tuza wana mélanger wana donc voilà bakomia Stella de Hollywood donc Stella Hollywood na ba public c'est-à-dire bato ya suka oyo bakenda bazoso ba magie banini tout ça bata Hollywood ba artiste banani oyo ba continent to distraire bino na kati ya basirkuit na bango baza bata suka ba oyo ba ordre uta likolo ekiti tina bango vous comprenez donc ordre uti na likolo na balle oyo le dieu de balle ye wana mokonzi na bango chef na bango bomoni balandani ba famille Vatican eza na kati wana mosquée eza na kati wana bomoni yango c'est na fungola ngo munene comme ça botala esika mosquée ezali na église bomoni mosquée Vaticano bomoni église sioniste bomoni sika bazali oni kuza na C voilà sioniste Rockefeller Rothschild ouais ba Rothschild après bangonde elandi États-Unis Sénat américain et puis ONU G20 bomoni sika bazali G20 na C bomoni sika G20 baza G20 ye wana na C ya Vatican bomoni bango alors bomoni après tout le monde Hollywood nani ba artiste bo nyonso ba kontra au monde Illuminati allez ba public bino wana el pueblo boza wana ko applaudir bango ete abiso to luka so ba recherche tout pour na bino boboye bakeno mokili yango ozolbela bino bon on n'y part ba expliquer bino boete bon mon alors ba décision boy ba zanare ba kendaki to ba na niveau bango bazali o ba considérer biso o ba keno ko prêter serment na ba loge na bango ba temple baza wapi totala ba na niveau ni baza ba kozala wapi ba temple ba donc c'est à dire que baza représenter quelque part bazate ba loge ba temple wana nyonso tokolo ba ke bon ba considérer bango ba sioniste Vatican maçonnique maçon, oui, maçon, donc maçonnique, mosquée était maçon, donc frère Vatican, maçon, donc franc-maçon. Bah, moi, considérer, bah, on va dire, on a na 3e étage. Et bon, si on a pas petite population, ouais, mais Québec, Africain, bah, l'Indara, non, ah, non, mais n'a qu'un franc-maçon, aux accoututés, et si on va décider. Et si on va décider, aux accoututés, malanda kaka, qu'on a la culture, la bâtiment, qu'on a encouragé bango, qu'on peut savoir beki. Voilà mes chers amis, na kanisi bandeko to landi information to landi ba détail nyonso ke mona tata za katra moko na bino tata za ba kumisa ba nyonso ba cheki ba like ba chiragi biso ba ke tata za katra na bino bo partager bandeko na bino po ti bandeko ebele ba yeba mozindo ba kamozo ke mokizo ke ndengene mokizo kende il faut to za na ngango okubina era verso nzamba so biso makambo nyonso na era poisson to no yeba ngote to yeba ki angote era poisson mais na era verso makambo tout ebimi bon yoso la daka lokola poisson o la daga na tango bonyama te o na tango abat verso donc vérité era verso vérité bimi ete ya moko na bino matondo na ba nyonso oyo basunga ka chaîne na biso matondo na bino msitika bozali kati na mabota na bino za basunga bino matondo pa no papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas le sako matondo pa na yo tonton na biso Lema le sako matondo pa na yo mama na biso Nanou papa na biso Bitodi Francis Bitodi papa na biso Mukobo Michael Mukobo le sako matondo pa na yo matondo pa na mama na biso Lusakweno matondo pa na yo mama na biso Nanou ala matondo mama Masuka matondo na bino banso oyo baza ko sur la chaîne pour ete to meka ofuta ba facture banini tout ça nzamba pamba moko na bino kembo komezo mo lebele pa na ye le sako pa na papa na biso Willy Kaenga
matondo epai na yo esika yo ozali nzambe apambola moko na bino tokutani mokolo ya lobi samedi. Alors tobi bongo ingeta ibobo